soki ezotambola basheri bazokwea mayanga sango etambolaki partout na ba réseaux sociaux, na ba Instagram, na ba YouTube, na ba WhatsApp, na ba Facebook epai wapi couple moko na Goma ya ndeko na biso Roger na ndeko na biso Mireille. Yokaki no mobali Roger abomaki mwasi na ye Mireille. To elibino vérité. Na kati wana bazalaki kaka bango mibale te. Tango bande ko bunda ezalaki na mama kulutu ya Mireille ya mwasi wana. Babenga na ni Odia. To ebite moko na bango soit mama kulutu soit ye moko mwasi soit mobali nde enregistra ki ba conversation na bango nyos tout ba menace ba bagarre bande ko sala tout était enregistré. Mutakene ko zambeli na cuisine ya ezalaki ye moko mwasi Mireille. Landa suite na ngona ba audio na oko comprendre yo moko. Mireille. Tika mbeno bo tane na za kati na bino. Tane na za na kati na bino tika e. Tika mobile no bongo. Mireille. Sunaona kisura. Nakwambia na kuwini na provoke. Unani provoke. Ya turi mimi tafuta problème na kuprovoke. Roger, unaona vile niko hapa. Peut-être leo je vais faire même quelque chose que les gens vont oublier. Non, na supporter mingi. Na supporter bêtise mingi. Mireille. Na bien supporter bêtise mingi. Entre Roger nanga mutu moko fela kufa. Na boy. Entre ngai Roger mutu moko fela kufa. Radio Lokole TV balobi ngai mo déjà na fanatique na déjà Radio Lokole TV à Fiston Pelende. En tout cas bolanda landa ngo mingi ko awa banti valeur ezalaka te. Parole de parfum d'hiver nandi mangana moi passé son andimi donc c'est formidable. Check. Ouais, balobi bana monde entier ba fanatique tout la maison mère. Vous ça pas comme les autres yinongo balobi tout bo santé ko s'abonner na page na biso. Il y a télévision, il y a Fiston Pelende, Radio Lokole TV. Donc Radio Lokole TV Makamo avec Fiston Pelende. Bana tout le monde entier. Bana les rois de la forêt Big Boss. Tous les fanatiques en maison mère, tous les fanatiques à Inongo, babi avec Fiston Pelende. World de toujours. Tous s'abonner, tous avoir vraie info. Il y a une maison mère en direct de Jobo, toujours World. Yannick Kinia, Yoyebi. Ba fanatique tout ya wenge muzika bo s'abonner na Radio Lokole TV ya Fiston Pelende. Radio Lokole ya Fiston Pelende. Fiston Pelende Radio Lokole. Lubumba Lokole. Linda wo yao tantine lindo yo mwaza mongo yao tantine linda losako e mwasi alipeka sola zala kobelengi na mobali ya kwiti e isongolo bana Jobour bana Dirban bana Cape Town bana Paris bana Bruxelles Angola Kinshasa monde entier Afrique mobimba babi to s'abonner massivement na Lokole TV webi Lokole tanga kara na village la iso likambo na mboka ba olelisa ngiri ngongoro Lokole mokonza mboka na mitingi ya koloba na ebisi bino pona ba vidéo du jour na bino pona ba théâtre pona ba émission na bino pona information ya mboka na biso communauté congolaise nyonso pe Afrique yana Lokole TV sanga plaisir allez téléphone na yo kota na YouTube kota comment Lokole TV allez s'abonner fina musapi toini bisous bye Radio Lokole TV à Fiston. Tous s'abonner massivement. C'est validé. Mobali mbinga na mwinangolo aboya hydroquinone. Soki ezotambola basheri bazokwea mayanga. Na retrouver douce tendresse affection epana yo. Nasalelo nini pondi make na kupendaka sana. Shitakwacha Pelende wenjo. Mbote bandeko balandi ya Radio Lokole Télévision bisika nyos tout bozwami. Merci na confiance pe fidélité bo pesaka na programme oyo. Toko umela mingi te to ekra pona ko éclaircir ko pesa vérité. Na mikolo uti ko leka sango etambola ki partout na ba réseaux sociaux, na ba Instagram, na ba YouTube, na ba WhatsApp, na ba Facebook epai wapi couple moko na Goma ya ndeko na biso Roger na ndeko na biso Mireille. Yokaki no mobali Roger abomaki mwasi na ye Mireille etamboli partout mwasi wana iso kinoise ayaki na Goma libala et puis babomi pa mobali ezalaki bongo te nzoka ne na Radio Lokole avant to ya tulingaka ba preuve à l'appui to elibino vérité na kati wana bazalaki kaka bango mibale te tango bande ko bunda ezalaki na mama kulutu ya Mireille ya mwasi wana babenga na ni Odia to ebite moko na bango soit mama kulutu soit ye moko mwasi soit mobali nde enregistra ki
ba conversation na bango nyos tout ba menace ba bagarre ba ndeko sala tout était enregistré tozo tiela ondeko yomoko yoka oyoka Swahili yoka mambaoloba ope lingala yoka makamba zoloba esprit de mort et kota ki déjà na katanda kuana et pesi pasi tala mwasi kitoko ndeko Mireille oyo balobaki mobile na bomaki nzoka yemoka mitubaki mbeli esprit de mort ezalaki na kati mutakende kozwa mbeli na cuisine ya ezalaki yemoko mwasi Mireille landa suite na ngona ba odiona oko comprendre yomoko tolanda Makistakula. Oui. Jua nini? Nasema hautakula hapa. Juu ya nini? Nasema hautakula hapa. Kwa nani? Hapa kwa nani? Hapa kwa nyumba. Njoo kwa nani? Nasema tu vile. Ni kwa nani hapa? Hapa kwa nyumba. Ni kwa nani? Ni kwako bien sûr mais hautakula. Na kwangu utasema kwako bien sûr. Hauna haya wewe mama mzee. Wewe una haya? Ndio una haya. Bakia na chakula. Hapa kwa nyumba bakia na chakula yako, haina problem. Leo hii nakwambia hapana tena. Nini? Mimi nakwambia. Unaambia nani? Nakwambia hivi. Mama Mire, nishaona kie. Unajipatia grodo wewe. Wewe nakupatia grodo? Juko nani? Na najipatia grodo. Uko nani kwanza? Niko mtu. Uko nani mwenyewe? Niko mtu. Nakwambia vile niko mtu. Ona tu yako. Nakwambia vile niko mtu. Mtu wa namna gani? Mtu na ina ni comportement gani? Nakwambia niko mtu. Ni comportement gani? Nasema niko mtu. Ni chakula bure. Nakwambia vile. Chakula bure. Nasema niko mtu. Kisha uko mtu wa namna gani? Uko mtu wi admeto. Sasa uko mtu wa namna gani? Comportement gani ile? Mimi nataka kula sasa. Hautakula tena hapo, utakula fazi ndio unatokaka. Kule bakupigia yake kule. Mama Mire. Nakwambia kule ndio. Nakwambia kule hauko bwana umo. Unanishimama. Hauko bwana umo. Unashimama. Nakwambia nasimama. Nini? Nasimama. Aha. OK. Fais comme tu veux. Je fais ce que je veux pour l'instant. Nakwambia que je fais ce que je veux pour l'instant. Nakwambia pour l'instant comment? Nakwambia naanza kufanya vile mimi napenda. Unataka kusa macho? Nakwambia unataka kugusa. Mama Mire, mimi nataka kukuaga hapa kwa sasa. Unapenda utoge. Unapenda kutoa? Utoge wewe. Unitoe. Uko unagusa na macho yangu. Mimi kabisa unagusa macho. Wewe ndio. Unagusa macho yangu. Unagusa. Donc bande ko mona wana mama Mireille nde azoko menacer papa Roger mobali na ye et pesi pasi boko yoka tira parta lingala ti mama Mireille ke ko zwa mbeli babundaka na bambeli nzoka mama kulu heureusement mama kulutu ya Mireille azalaki wana témoin témoin azalaki wana o mobali abomi mwasi ba vérité bale ko bimasiko awa boyoka et pesi pasi siko nana banaye ko enregistrer boko yeba yango. Siko bibi yako we? Papa ni samee kwa. Mire, zonga no sima. Bona mukega wewe Na lobi zonga sima. Na bango simba mobile nona nzoto zonga sima. Zonga sima. Ya de tiyo kana lobela ona boy. Fanda. Ah, boki donc ya dette asa ile ko la cousine ya mama Mireille ya zala ki wana. OK, ya dette to monde za ki prudente aso ko enregistrer makambo nyonso tout. Mobala boy mwasi na yete to yoka suite. Vérité bandi kobima. Ba vérité ya boy foka exclusivité na radio Lokole TV. Yanga inde ko radio TV. Naso bwa kela wapi ba oyo kala mingi to zwango. Olandi osalaka ba analyse. Yoka troisième personne à côté. Ya dit na boy na olobela. Ah boy te fanda kasi. Fanda tika. Nakwambia vile. Unaambia boy. Nakwambia na karite. Wewe. Amaka sile. Imbécile nini? Mungu gani sasa? Agamu wewe. Mire. Tika mbaye no boy. Tane na za kati na bino. Tane na za kati na bino tika e. Tika mbaye no bongo. Mire. Sunaona kisu na Nakwambia na kuwini na provoke. Unaniprovoke. Ya turi mimi katafuta problem na kuprovoke. Nakwambia vile. Tika mbaye no boy. Mire. Mire uko nani? Nakwambia vile niko mtu. Uko nani? Nasema ke niko mtu. Mire. Niko mtu. Nakwambia niko mtu. Ona tu. Nakwambia niko mtu. Unatafuta nini? Nakwambia ke niko mtu. Unatafuta nini? Nasema ke niko mtu. Unatafuta Nasema ke nini? niko mtu. Mire.
quoi. Peut-être Léo, je vais faire même quelque chose, c'est que les gens vont oublier. Je te dis seulement ça. Mireille. Na quoi bien dire? Mireille. Il y a des dit. On non, non, tikete. Mireille. Soki okobomanga lelo okobomanga ye, nayebi so bongo. Tika na loko na solo na na kotika te. Na obi na otika ngote. Eza kasi bolo bana. Sana sari nini? Bolo bana kasi kambongo. Fala na ngala ukali kambongo. Pona mwana. Na lobi ke na non non. Na lebi ya de. Na lebi. Ezani. Na supporte mingi. Ya supporte mingi. Na supporte mingi. Na supporte mingi gai. Na supporte mingi. Na supporte mingi. Mireille. Na boy. Na supporte mingi. Na supporte mingi. Mireille. Na lobi na supporte mingi. Entre Roger nanga mutu moko fela kufa. Na yebi so boy. Na boy. Entre ngai Roger mutu moko fela kufa. Mireille. Bono ngola ngabila. Na lobi ke Ndeko, bozolanda esprit des morts. Mireille a se promettre que non, lelo entre ngai na Roger, moko na biso ya kokufa. Esprit des morts où tu es. Wana simbi mbeli babunda kaka. Siko li kamonini babundeli ndeko. Tala, makamwele kaka na ba couple. Yonga balo bagado makembe c'est très important na kati ya couple. Donc soki papa ko moi fatigué muke abi zela lobi makembe se lobi zela lobi makembe se lobi allez maman andi ko boule soki neni papa akene makembe se libanda nyonso tu o pona makembe se papa abaki de lote lobi to ndinga nini toyoka vérité boko na suka to yoka que oui, on n'avait pas la question. Oui, na kupika. Même iko kiloko. Peut-être na takuwami leo. Hakina kwambia. Mireille bilamba. Na kwambia leo peut-être na pasha kuwa. Na kwambia. Mireille. Leo peut-être na pasha kuwa. Kama sikuchia leo mpeni. Sema kia iko yangu. Mireille. 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 Oyo mangate. Lelo soki mutu akota mpeni awa lelo. Na yebi so mungu nsambi. Na lobi na oyo Una ni niga mama. na kwambia. Una ni niga mi. Na kwambia waye. Na kuneka. Ni waye. Obengela kini na mboko Mireille. Mireille. Obengela kini ngani na mboko. Mireille. Ya deti omoninga. Obengela kini na mboko Mireille. Niko usipangona. Mireille. Na olo beloki ya deti. Mireille Ya deti. Mireille. Mireille yokangali. Ya deti na olo kalate. Mireille. Na yebi soki ngai lelo. Biso na Roger lelo. Parce que na moni excelle qui. Excelle. Excelle qui. Jusqu'à cette date, qu'est-ce que j'ai fait moi? Abiso bana mi babi. Otalinga nini? Konsequence ngwana upisinga. Yango ndo ufutanga. Roger. Yango ndo Sembe na lola. Ofutanga? Nakwambia. Leo njoka nilipa yawe. Leo tena zakati lola kwa hiyo Mireille sani. Leo njoka nilipa hii. Ya kibaraga. Leo. Ya deti. Mireille. Mwana kama Mireille. Pona nini? Tika na pabo. Mireille. Otsanga pasi. Tika na. Mireille. Tika na. Yebisaka singali kambongo zani. Si yebisanga kaseza nini? Nazo kabdo ba deba zaka sinini. Oloba katite za nini? Papa Roger, pourquoi m'engagner basi? Si mwana sakula chakula na imwanga. Acha kunena sa vile. Nakwambia nitakunenda na nikukapanya kuchembe. Nakwambia. Mireille. Leo nitakuchembe. Nakwambia. Nakwambia. Mireille na lingibo. Mireille na lingibo ete Mireille na ngai mwana ngaba ndeko. Sikanga. Naozo ambeli na uchapo chele. Zombeli. Naozo la mbeli bebe. Azo. Papa Roger acha. Azo. Mireille. Mireille ngokana. boyoki
Mireille mutakenda ye kozwa mbeli aya kotia mobali na ye. Pona nini makembese betamate. Esprit de mort. Mwasi ya libala saka mwasi ya lusambo. Idée wana ya kokende kozwa mbeli route la wa bandeko bino na ba chaque fois o boza ba marié na ndaku kolinga totika ba mbeli ba canif ba bloc o eza sensible ba gilet à la portée des enfants, à la portée de tout le monde. Satan ko contre à tout moment. Tala ndeko azoko bundisa mobile lokola ndenge nini. Tango megara ekote e pesami mbeli na ye moko obaka yo mbeli na moyo kata yo moko mbeli pa megara de tubio e bimike mobile abomi mwasi. Toyoka suite. Il y a des gens qui ont le vélo. Monde naza. Maintenant on naza nango. Roger, tika kasi na no fa to. Ah Mireille, si agir. Moi moi. Oui. Oui, oui. Ngoya utagire oui. OK. Utaona. Mireille. Utagire ne otalu. Baby sangazo to Mireille. Mireille. On a trouvé normal. Ne tu as trouvé C'est quoi intellectuel ouais? Ouais, intellectuel gani ouais, intellectuel ka fa mun baranga ouais. Ouais, intellectuel on t'a fait les madame donc afanya. Acha kwa mama. Mireille. Uno kangate le boni. Ozo rasi. Et le côté. Pesangelo kosi. Et le côté. Pesangelo kosi. La dit le côté. Pesangelo kosi mi. Et le côté na on le qui natane le côté. Fungula maboko. Natane le côté. Mireille kozo kisangazo to pasi to na ngani ngabute Mireille ya solo. Mireille. Mireille ngana na mbongo ka una omona bo solo mwana ya. Il y a des chumoni na. Mireille. Na biso ke moniteur moni Roger ninga. To chevile. Nakwambia uniambie vile. Unanipiga kichwa mimi. Wewe nakupiga, siapiga. Unanipiga kichwa. Nasema kila siapiga. Sawa. Mireille. Ona tu. Ngoya. Ngoya nini? Papa Roger acha. Hapana, hana droit ya kukuwa na jipatia odase yeye. Misaisha baba. Ile droit. Acha. Hata una se vile unausa ni utatifikisha wapi? Mireille. Utanifikisha wapi? Mireille. Mireille. Yo kate. Chati. Mireille. Ngoya kwanza. Ngoya. Nataka go. Mwende mwana kuna. Nzanga kana kufi. Huyo kesta kugusa ta. Mi. Bado tunataka. Mi. Siafanya tu. Mama Deti, huyo atanuweka huku nitie na voisin, pardon. Nisitaki hali. Mireille. Papa kutunde ali alembi atindi ata mama leki. Mama kuluta benga ba voisin. Pour Mireille, on ne sait pas. Esprit ne côté na kati ya Mireille. Mireille ne bozo mona bozo yo kawana. Asala écoute na pote opération ba ote ko sala yi. Yango papa mo ande ko gelé ma kembese. Mais ya sa opération alingi kaka ma kembese. Taba otuno bango wana. Ile kango eza nini mama kuta otuna. Elo bozo bunda nini mutakolobe ya te po za secret ya mwasi na mboy ba loba ezate. Mais biso tellement zo ba investigateur. Toujours pas savoir les coulisses mais on peut pas entrer dans les détails pour ça ma famille batu. Mo ya sana kati. Mais boyo kaka ba audio. Mutu na mutu a comprendre ndenge na ye. Ita ba voisin. Abata kuya. Abata kuya mtoe kana. Siko yo zo kangate na benga bangu. Na kyo benga ba voisin. Mutu atakufa. Na bila kyo benga ba voisin. Boni. Mutu atakufa do Mireille wako mwete kama mutu akufa. Mireille. Yabisa nanu ngali kama onga singana ye bangati naye bangati ndo saka simakambo zo sala. Tika nanu ngali batina. Papa Roger maana nyamu semi. Ni wazi nini? Watu wanasemana wanakamata hivi. Tika kazi nani? Ezala basi ndani makembese koleka yesu masia. Ozana porte opération de kama makembese. Nzambe na ngai.
naki osali na mboko okolo na ngamire mama kuuta leli na munoko mbuka bozoka fanda na noyisa ngati kambo bozobomalela kasi akoloba te mama kembesa koloba te nazo oloba te mire alors tikanga oza na pota mnene nandimi na mire nayebi soki nandimi okufela ni yebisanga eloko oyo ozokufela siko nga na tika okufa loba tika kasinga yofanda tika olobelanga eloko oyo ozokufela tikanga mire tika emireye yebisanga eloko nano oyo ozokufela yade tu naboyitsi kote kuselo nabe tikanga yofanda yebisanga eloko oyo ozokufela yebisanga eloko oyo ozokufela yebisanga eloko oyo ozokufela mire yozolembisa ngai mwana ndeko na ngai likambo nini mwana na ngai eloko nini mire napenda ufanye yade tika ngai ona maprovocation unajiona we uko bumba nano eloko nini ba bumbafu we mire sasa eloko nini Voilà, ainsi s'achève l'histoire de Roger et Mireille. Mireille a dit que Roger Mbeli sur la motif nini par Mégar Belezwa qui est mogo, mais bimike par Bomaki Mireille par mobile. Vérité, tout ça n'a pas juge te metoye quand la radio le connaît pour na kotale sabino makambole kaka. Et puis si passe bandeko, basi alibala te bakoto samibali. Atali kamba ndengeni nimelongola ma idée ya kotia munenga mbedi. Émission Isuki Awa. La série émission n'a pas si pour l'Obama qui mingi contre Ndeko Roger. T'as la vérité bimi. Tout l'année prochainement. Chap chap et tchara. Bonoma. Il y a une famille fashion. Donc la mouki a volé la peignoir. Dans les papas, la bonne sur ma ville, il y a dit, non, c'est une famille. Ça, c'est le bâtiment. Une famille, on a signé une famille, quoi, c'est un modèle, c'est un couleur réveillée. Un chapeau, un képi, une famille. On est ensemble, une famille, on a fait, on est ensemble, mais pas moi, ils vont à l'autre. Là, tu peux oser la petite, là, relax, voilà. Nous sommes plus une famille. On tire plus une famille. Donc, on a dit ça, nous sommes à Congo, on doit consommer Congo. Une famille à Congo, on doit consommer à Congo. Donc, c'est une famille. On a dit ça, nous avons la Congo. Comme on m'a dit, les bâtiments en bout là. Ouais, ça a mis l'accompagner quoi. Moi, chacun fait au côté d'une famille, en collaboration avec Mercedes. Tu vois, pour le tourner là, on a Mercedes.
c'est une famille. Une famille fashion. Moi, je suis la bendele, je suis jaquette. C'est une famille, jaquette Oyo. Ma chapeau, c'est une famille. Pour Salinoko, c'est une famille. Ma chemise naïe, petit de Yangwana, c'est une famille. Jaquette Oyo. Moni? Hein? Consommons Congo. Merci. Avec un talent, ils veulent tous devenir riches, mais avec un travail,